Mais le problème, c'est quoi? Karine Mokonji. Acte de naissance au Karine, ozu yango wapi. Hein? Acte de naissance au Karine, ozu yango wapi. Ozu acte de naissance au wapi Karine. Nandenga mabete bandeko, ba chinois. Moko, bo pesa Karine conseil. Karine. Batu, et puis Karine Babi, afanda kuna soki na Flandre, côté Karine afanda kuna, eza côté soki ya soki ba néerlandais, baloba néerlandais. Acte de naissance oyo, batu ba yebi so Karine azuango wapi. Normalement, côté Karine afanda kuna, ya afanda kuna côté ya baloba néerlandais. Rien à voir na français. Babi ndenge Karine abotela kuna, il fallait qu'il acte de naissance yo ezala na néerlandais. Ba maman nyos ba boti na Belgique. Ba acte de naissance tabango côté Karine fanda kuna eza na néerlandais. De deux, acte de naissance o eza na cachete. Hein? Soki timbre. Karine Mokonji. Pour ani makamba boye penja. Hein? Pour nini makamba boye? Pour nini boye? Ba mama ya Belgique oyo bozalaka na tongo mama moko ya Belgique soko koyo kolaksa acte de naissance na yo to comparer susu na ya Karine to comparer lisusu na France Allemagne Belgique acte de naissance etika jamais kozala na photo ezalaka na carte d'identité photo bakoyotila mwana na passeport photo bakoyotila mwana na identité mais photo ezalaka jamais na acte de naissance. Ata ba acte de naissance na biso ya Afrique ezalaka jamais na photo bandeko. Acte de naissance ezalaka jamais na photo bandeko nanga ba congolais. Mbala liboso na mona mutaboti na poto acte de naissance ya mwana na ye eza na photo. Bato ya Belgique est-ce que acte de naissance banda Karine aboti na 2022 bato bobota na 2022 c'est-à-dire na poto pe makambe changeaka na poto pe makambe changeaka po acte de naissance ya Arieta eza na photo. Arieta abotami na Belgique. Acte de naissance ya Arieta eza spécial. Acte de naissance ya Arieta eza na photo. Karine aza la seule mama oyo aboti mwana na kati ya Belgique. Photo ya mwana na ye, acte de naissance ya mwana na ye eza na photo. Bandeko naomatisa bino naomatisa na aluka mingi bato baza na Belgique. Bato baza na Belgique nde onga alingi nde na matisa. Bato o so baza na Belgique obi tribunal na Belgique omatanga. Bata Belgique bo mata boya no ko répondre biso pona makambo ya acte de naissance ya Arieta. Na matisa mutu moko pona live ezala mutu na matisa seke sa kenda kena deuxième personne. Notala. So na matisi yo olobi okitisi mabaninga msuba loba. Bonsoir là, bonsoir ndeko. Ndeko Mati. Bonsoir ma belle. Ma belle, bonsoir. Oh lobate. On a perdu ma connexion. Tomacha mutu msusu. Na olukaka batu bozana bata Belgique batu kuta Europe nyonso ezaka makambo ndenge moko. Batu mso azaka sela demande sa kendaki na ye. Ela naoke na mulongo. Bonsoir ma belle. Fille de promesse Mata. Bonsoir ma belle. Tu me dis d'abord que tu ne sens pas, et le coup d'après tu me remballes. Tu fais exactement comme maman. Ma belle, maman, bonsoir. La vie est courte. Batu aza sali demande. Tala ozo banga tisiko nini. Do yo dapo kasi live na bandosa na tongo na zaka tisiko yo. Na liko loba mabete Mutoza na Belgique omachi. Fille de promesse abi aza na Belgique.
Bonnie. Bonsoir, ma belle. Hey. Bonsoir, Bonnie. Bien, ma chérie. Aux Belgique. Oui, dans la Belgique. Vous reconnaître acte de naissance, il y a bien en Belgique. On a habité sur ça acte de naissance à Flandre. Pour on a la à l'hôpital Saint-Pierre, wana où il y a lobby. On a boté à Nyonso kuna. Acte de naissance, même temps on a na live na kita qui na kende une application na biso ya MyBXL dans MyBrixel pour qui kota natala acte de naissance. Na moni place acte de naissance changeante. Acte de naissance wana na l'hôpital Saint-Pierre déjà. Ba place acte de naissance à boité. Pour des années ils ont certificat de naissance. Ozwi yango soko boti mpo na okeko déclarer mwana pe soki abote mwana na Saint-Pierre kuna na 8e étage na maternité ezalaka na service à état civil donc c'est-à-dire à déclarer mwana kuna po mwana botama ye kuna so ozwi temps o déclarer mwana sur place te oki o déclarer na commune mais premièrement ntango bayaka mpo okoma après obima so olingi oke déclarer mwana oke na 8e étage ka place oyo abotaki mais certificat wana ya Belgique te franchement tu vas dans l'hôpital Saint-Pierre, où il y a le bandé, échographie, ils ont un 6e étage, oui, ils ont un 6e étage. Jamais non, on a un certificat modèle ou anate. C'est quoi pour la maman dans Belgique, acte de naissance, il y a moins où ils ont faux, hein? Non. Acte de naissance à Belgique, ils ont un bon côté. En plus, Saint-Pierre, ils ont un bon côté. On a habité dans 2022 sur acte de naissance. Pour moi, la boutique en 2015, en 2017. On a habité, hein? Et puis, il y a une photo. Elle va changer. Yo bota, ya boti na 2022. Acte de naissance n'est dans la photo. Peut-être que yo bota quand? Non, la boutique na 2015, na 2017. Échanger l'eau, monter pour ça même hôpital. Peut-être que va changer. Yo boti na 2015. Ya boti na 2022. Bato boti na 2022 bon matana. Zana na photo na Google natala image. Moi, je un téléphone, s'il te plaît. Quand tu as Google, tu as acte de naissance belge. Acte de naissance, photo. Jamais. Pingi la na okota na nini na biso sikonde na zaka ana olibisa. Jamais. Mama nzambe tata Pourquoi on a une image et acte de naissance belge? Femme ebe boti na 2020. Jamais ça me coûte yango ko. Au coup de Charleroi, au coup de Bimisi, acte de naissance à Charleroi, ça même pas la photo. Natana munene. Mais oui, au prochain nous prenons munene. Problème est anti. Mais moi, on a coûté yo comment on a été tchakak. Moi, je bim ça acte de naissance à l'hôpital Saint-Pierre, s'il te plaît, là. Macarine. Mata maman la grâce. Batu boboti na 2022 bon mata. De naissance de Karine, yo acte de naissance yo zui wapi. Obi mona moi je toujours comprendre des choses. Pingi la extrait acte de naissance en romoni. De là bal sa caméra. Maman, mi bata mama yo ko lakse ko mi lakse te. Non, le bal sa caméra. So fini ka téléphone bo e baluka. Et on a une caméra Z. La rose a bien joué Mon acte de naissance. Caméra to mon te font la caméra. Ben j'ai fait demande. Yango, au moins yango. Ya original penja goyo. Obomoni. Ba mama Belgique acte de naissance. Moi na caché on a bé on les a Belgique. Yango penja na kota ko scanner ya ya vrai yango tala na te na caché kuna likolo. Capture na dans la caméra. Tomoni ba mama bomoni babi acte de naissance ya vrai Belgique yango. Ya ba commande en néerlandais. Non néerlandais bon, en français. Les en français. Tala acte de naissance propre. 23 ans. Attention pour les bimisi acte de naissance ya Flandre au monde appelé néerlandais. Karine Zuka su wapi ya Karine uchu wapi. Bimisi acte de naissance Flandre. On les a Bruxelles, tout bimisi ya Flandre. Ya ba flamand. Bonsoir Benji. Benji Matarane tem so machi perere na kitise. Ça tout bimisi acte de naissance à Flandre.
Bota siko acha pe ya Flandre. Siko Karine zui wapi yo. Mama Nzambe ma La Flandre, ils ont un acte de naissance, c'est là qu'on échange les langues, pour bon parler en néerlandais, côté parler en français. Mais ça là, moi repose à mboka moko. Mama siko Karine. Ça là moko. Mama Nzambe, Karine yukusuza mokili boendenge ni. Ça là moko bachara nini te. Ya Karine pena attaque. C'est la même chose donc ça là la caméra. Attaque maman zozela ya Flandre, to chana. Ça là moko qui longola na munene. Ça là moko. Botele ya Karine ya Karine mokonji yango. Ya Karine mokonji yango. Ya Karine yango et puis acte de naissance ya Karine mokonji yango yo. Eza pas même pas na caché. D'où? Rec. Il a une parole. La grâce, maman la grâce, bonsoir. Bonsoir, tribunal. La grâce. Yo, bien boti na 2022. Oui, nga boti na 2022, na boti na novembre 2022. Donc, so ya boti na juillet, donc tozaka un écart à quelques mois. Siko acte de naissance na yo, ezape le quoi ya Karine boy, po yo na ye boti ya jamais. Tribunal. Au moins, Belgique nyonso, nde tozaboye. Et nous que différencier biso ezaka ba langue. Côté musu ba français, musu ba néerlandais et tout. Mais tozaka na loi moko parce que toza na royaume. Déjà ba pesaka ba prince na ba princesse, c'est faux déjà na commune ba otiango te na avis. Tanga comme c'est-à-dire makambo toyoki babi ye mwana na ye kombo na ye Kikuli Chombe Arieta princesse. C'est faux. Dans la Belgique, pourquoi peut ça mwana kombo princesse té? Jamais bakoki, jamais na yebisi eloko wana jamais. En plus, nga zoka moi. Soki to boti ba pesa biso 15 jours pour que nous déclarer mwana na commune. Voilà. C'est pas 15 jours wana photo ya Arieta wana, azaki na 15 jours. Parce que après 15 jours, ceux qui ont parents qui ont déclaré moi na terre et comme ma cambia tribunal, il faut que non. Après 15 jours, dans 15 jours, ceux qui papa a qui ont déclaré moi na terre d'office moi na porté maman combat maman. Mais oui, dans le sens nini que net nga tant na bota qui papa na yazaki na Afrique parce que kende mission de service moi na porta qui combo nanga. Mais ayeko zonga rapidement la Belgique pour avant 15 jours à que ne déclarer moi na nae. C'est ça. Mais c'est en plus, ceux qui va déclarer que moi, na 15 jours, est-ce que quand on est long, on va battre un acte de naissance? Pourquoi on est sakane là-bas tout bon? Tribunal. Les gens na Bruxelles et na Belgique et comme ils sont na zimi. Il faut pour ça la pré-déclaration. Oh, ils ont la grossesse à 6 mois avant de déclarer moi. Après, il y a trisomie pour parce que moi, on bien et tout. Ce qui moi, que moi, on a un problème à santé, c'est que accord que déclaré moi, on a 6 mois. Si qu'on photo, jamais photo à la tribunal, photo à la caté, parce ça moi, on a comme la princesse T. Jamais c'est faux. Karine, en tout cas, ils ont joué la vie à moto. Et là, comme ça, là, c'est de la sorcellerie. Pour moi, on a bâti 4 fois en Belgique. Acte de naissance à Bongo, depuis 2024. Non, batika ko pesa ngai acte de naissance ya ndengo te. Jamais. Nga la kenda ko déclarer mwana na ngai na pesi kombo mais na commune balobi na ngai ke kombo o ko pesa ngo mwana te. Pona nini aza mwana mobali kombo zo kende lokola féminin ba ko ya ko seta une école ah même na ba kombo mususu ba boya ka yango na commune bato baza na Belgique ba yebi et bongo princesse biso toza na royaume bango moko ba prince baza awa ba princesse baza awa ba roi baza awa yo ke pesa mwana kombo princesse le kakate na Belgique et le kakate tribunal akosi na ye akosi siko pona yo mabeli acte de naissance Karine ko ozwango wapi asalisi yango kasi bongo ye moto azomonte bavideo bongo kobetisa eloko oyo ayo kasi msusu babeteka na Google boye ndenge ezobima ale bango sikoyo na buzoba tala crime parfait ezalaka te eloko basali nde buzoba ya kasaki lokola mwana aza spécial abakisa princesse azwa photo acha c'est faux ezalaka te akosi na ye nyonso oza lokuta sikoyo biso tobande kopesa Magali tort tokomomona ke Magali azali na raison
parce que ngane na boti bana na nga boye muto jamais na ko bimisa acte de naissance à lokuta oyebi nini attention to bungisi ba acte de naissance to kendaka na commune ko peso acte de naissance à mwana ba acte de naissance ba ko peso na commune ba ko bimisa mais faut ba beta ngo timbre ya rouge timbre ya to somba kango to pesi mbongo bazwi timbre na ba tie ba beti caché ya commune to batieli yo ndenge ndeko uti ko bimisa awa code QR omoni na code QR wana soto scanner yango eza na identité complet ya mwana Karine tika lokuta Bonsoir. Maman grâce à Sissa, pardon. Manuela sali live alobi makambuka ya magala alobi solo komba Manuela te Manuela za mukala na ye tina ya bisoka alobi magala alobi solo na karina za ma porteuse ba pesa makamo magala oloba eza bimission na et pas eza bene vrai abimison pas ivi mais eza que biso bama congolais to ba zoba to ndimaraté eza mère porteuse karina mère porteuse a pesa kuna pa apesa makambo zoloba awa biso tote tozala posa ya acte de naissance Karine bimisi azala mère porteuse acte de naissance acte de naissance oyo tozwi toyeba Karine azwi yango wapi abetisi na ye tribunal Karine vi na ye mobimba lokuta na lokuta Karine lokuta na lokuta metant oyo oyebi kobosi te koya kofingaka bato bazangi bana te mpona nini koza méchant na niveau oyo nyonso oyo eza acte de naissance ya Belgique te babetisi yango bango moko me basali ba erreur oyo ekangiki moyibi na bango na lokuta na bango jamais batiaka photo na acte de naissance jamais na Belgique bapesaka mwana toza na droit ya 5 prénoms wana droit pesa mwana 5 prénoms mais na 5 prénoms wana roi kokozala na kati te prince akozala te princesse ekozala te toza na royaume alokuta eza pasi mpe mawe Karine mokonzi alokuta ye moko ayebi esika ke kobetisa biloko wana ayebi yango bien esika nini basaleli ye biloko mais ayebaka c'est grave biloko basali c'est grave parce que ntango ya otelema devant tribunal ozala ye moko ekokute ye ezalaka te biloko osali azomona ngo ka game ya réseaux sociaux mais babelgi baza matate itali ye bazemi ne yango ya banda kolata mais oui bazemi eza na lokuta parce que bazemi yango kaka soki otali mosusu tatouage ya mokongo ebima te mosusu tatouage ebima azolata nde babiloko alataka na ye ndapakola beurre de karité na zemi na ye beurre de karité ezokweya na libumu tala libuma plastique tala ye moko azemi ka ya arieta me bazemi na ye awa zemi na ye eza normal na libumu ya baby shower ya baby shower libumu ya baby shower ya mabolin ya Karine libumu baby shower eza lokola ate lokola likonga Karine ya mirinda la famille botapote photo ane signala live ya botapote Karine ya pepe yo mama ozoloba te yo mama ozoba toke kofunda ye ngai lelo soki mutu moko atelemi azo harcele mwana na nga nakotinda mutu wana kende kofunda ngai te ngande nakokende kofunda mutu wana mpona prouver ke maternité wana oyo nga nakosaki te mwana na nga nabimisaki na sa makolo aye mama faut arrêter vous les Congolais il faut arrêter les bêtises makaleke efunda ndeni bota libuma Karine bota libumu bomoni libumu awa Karine ana 5 mabumu différents kana zema arieta 5 mabumu différents libuma Karine so pe moka teka ngo crayon tala libumu Karine ana 5 mabumu différents tala libuma Karine tala libumu libumu na ye moko ana 5 mabumu différents tant pas kendaki tant pe Karine akei et pas mama Malou Bomboka libumu ezalaki sous couleur mosusu zemi na ye moko ntango asalaki soki baby shower na ye so mpe photo babenga photo shooting soki nini Chebekashi bonsoir
awa bomoni libuma Karine mususu awa kota azosala ka zema Arieta mwana oyo zema a Karine kuna ezalaki boye awa Karine mokonji na zemi na azopakola beurre de karité na libumu beurre de karité ezosieta tala alibumu su nde mususu tala sie tala po eza plastique yango tala non mona makamba boye te tala libumu différent tokende pa na photo mama Lubomboka Karine ana 5 mabumu différent 5 mabumu ba signaler live botapote Karine oko signaler live ndenge nini ba mama ozana 5 mabumu différent mabumu na wana eza différent Karine ozana 5 mabumu différent mabumu na eza différent libumu na eza différent Karine Sarah zana na bloqué ozofinga batu maboma zana na bloqué onana zemi ya AliExpress wapi muta ofinga biso maboma na bloqué zana ope na zuye afingi biso ba mama bazoba ya za mutamayele maye kotala bazoba zana na bloqué na batu oyo bazofinga zela zana bloqué na nango susu afingi biso maboma yeyo afingi biso to bloqué bango la famille botapote Karine na biboye boze na luka batu basignala ba live ya bo patienter na bloqué bango bato bayaka ko signaler ba live ngana na mona makamba boye te Karine okomi lokola ndumba ba live ozomata partout ko fingara batu Karine na biye yango rage yango ya nini yango yo komi nango yo zaka na charisme okomi ko mata na ba live par-ci par-là mataka ba live Karine azo mata ba live noso atindi ba makangu ne ba ko signaler live nazo bloquer kaka na bloquer ba signaler live ya bandeko po bo tapoter na binote ngai pe nazo bloquer ba faux continuer soyo o ba ko signaler live na bloquer bango a partir ya telefone mususu na yeba ba compte ya ka ko signaler ba live azo bloqué kaka yo moko batu bafai na bango oye na acte de naissance ya mabe o machipa MK na fier nyonso oye kolakisa sikoyo baloba acte de naissance yo na kozwa wapi merci mutawacha ba Rose acte de naissance yo na kozwa wapi baloba ke mwana za yanga te acte de naissance yo na kozwa wapi kasi ba mama Belgique babi obota te po bango acte de naissance oza muta liboso la seule mutu oyo obota na Belgique oza na enfant douteuse Karine mokonji enfant douteuse oboti enfant douteuse na Belgique oboti mwana o baninga bawa mwa mobala na bakoseleke mwana mwa mobali wana bakoseleke mwana meno na mona te mama mwana mwasi aboti omemi libumu me oza na enfant douteuse bandeko makambo eza somo Karine aza na enfant douteuse Karine aza na enfant douteuse bandeko obi makambo nga mochi nazo fanda comment se fait-il mwana mwasi ba communauté ezoboya ndeko mwasi abota communauté ezoboya ndeko mwasi abota ata Karine abeli liboma Karine abeli liboma komi lokwa muta liboma mayele sili mbolina mayele sili ye azokoka lisusu te mbolina na oloba vérité die me voix ngana banda ndimake mbolina bota na ye na banda ko ndimake mbolina abota la famille mais kaka tangu na ye komona acte de naissance na moni esalinga njoto malili na koki likamba acte de naissance o tembolina Karine en tout cas acte de naissance o yaki nango Karine esopi yo acte de naissance esopi yo il fallait otika noka batu na qu'est-ce que c'est batu nde bafandaki na bangwana abota te mwana za te mais osali bêtise
osali bêtise Karine, il ne fallait pas oya na acte de naissance wana. Acte de naissance wana epesi su batu ba mono su ndenge. Hôpital oyo sali échographie obike hôpital wana soki kombo na soki nani wana hôpital wana ekangama depuis 2019 mais yo basala ko échographie kuna na 2022 hôpital ekangama depuis 2019 mais yo échographie basala ki yango kuna échographie basala ki yango kuna yela batu ba argument est-ce que makamba ko finga eza wana être formidable bonsoir makamuni nango eza na Karine yo komo finga batu boy okomi ko matamata na ba live omoni Manuela kitoka fongo live okepa Manuela omoni Sarah fongo live okepa Sarah tola donc yo na charisme ozara na Karine Mokonji osuki eloko eza na oyebi ke vérité obota te yango wana okomi ko matamata na ba live yo za muto ko matna live Sarah tola yo yo oza muto ko matna live Sarah tola yo pendo ozana yo za muto penda oke ko matna ba live Sarah Sarah tola utu ko finga mama na akala mingi te Sarah tola fingi mama na Sarah tola fingi yo awa a fingi na mwana na bota yo pendo za muto ke matna ba live Sarah tola en tout cas mo kilo eza compliqué bo kam sanga yo na Sarah bozo kam sanga yo na Sarah tola modeli Sarah tola utu ko papa yo awa okomi na suka yango na okomi ko kene pa mutu nyonso Sarah tola linga kote Karine Sarah alinga kayote ndo monyo na Sarah linga kayote la famille bota pote Karine pour ton information clinique Antoine abote asalaka échographie na clinique Antoine babi clinique Antoine ekangama déjà clinique Antoine wana babi ekangama depuis 2019 ngai te bato balobi bata Belgique biloko nyonso sko Karine biloko nyonso otia bata Belgique ba reconnaître ngo bata Belgique so ba monika atie loko bakena Belgique bakena nani na neloko ni na Google babet oh mais hôpital ekangama ezara sous tête ngai te bata Belgique ngai te bata Belgique mtu ba osala musala wana bata Belgique bakange ndoki so ba monika Karine atie loko babi eloko ese kangama kala ezaka sous tête insistaka lisusu te ye moko mutazoya na bamakamne ye moko ndoki ya vi na Karine ye moko aza ko se contredire na mamakambe belé bonsoir bombe siko biso bata mokili to lobani bana mama to lobanini to ko lobanini bo lobana logique des choses na makambo biso to lobani to ko lobani na makambo lelo na tongo alamukeli evi kikuli alamukeli evi azo finga evi kikuli evi aya koloba vérité babota bongo ekomi na makasi evi yango zoba no kakati ochu ko finga evi ochu ko finga mama evi akokufa kamite na cancer ochu ko finga mama evi eza yote mto ochu ko sukola mama evi kikuli yo ibi on teke ba mibali balinga ba mama makasi bana mibali balinga ka ba mama bango makasi jete Karine ochu ko finga mama evi donc evi nenga zawana evi ndenga zawana zayo na bloqué soki like zayo na bloqué donc evi kikuli ndenga zawana alala lamuki ayepe azwi kiti evi bandeko mwana wana bozo finga za mwana nanga Karine evi oyate et puis Karine pour ton information il faut apprendre ya ko respecter evi oyoki evi kikuli ndenga zabongo evi akoma homme marié tikana nouvia evi kimia ochi ko finga mama na Ken piana awachi ma Charlotte mama ya Karine Mokonji ma Charlotte moko pesa nzoto kilo mama ma Charlotte nga mona lingana asu ko fingo te mais ma Charlotte makambo salaka ce n'est pas bien ma Charlotte yo mamo ya ndoki oyo o matina lève à Géraldine ma Charlotte o matina lève à Géraldine botala ndoki ya mamo oyo akiko te ya kuna ya lève à Géraldine tokoki kondimate satana détruire biso nous connaissons que période où tozana ngo biso tozana kati na bénédiction
toza kokende na kati na gloire na nzambe. Maman akiko maintenant lève à Géraldine akiko teya bato kuna. Je vous demande oui Lelo. ou non? Oui, maman. Maintenant le diable il est risé. Ayaka pona na Jean 10 tanga nano. Oyebi nini? Bozela nanu. Kaka live tangu Karine asisi kofinga Evi. Na même live bozela Karine asisi kofinga Evi mama bangwa machi aye koteya bozela. Ah Karine afinga Evi. Bozela. Boyoka. Na même live. Zela bato ba ko sele mambu asolola na bango. Alo bana bango ke bo finga na bino Karine bo finga pe mwana kwa na nga papa irresponsable na live ba signaler. Bo finga na bino ye na mwana na ye bo cha kombo na ngate po e ba cha kombo ne. Amona te. Bona mwana na ye aya ko défendre a ko kate mais ce que ça a défendre c'est pour abalala na 3 coups. Amatara live mba. Merci fille Sibiti. Bon tapoter live za signaler. Tala. Mais j'ai la maîtrise, j'ai mais ça elle m'a cassé elle au monde. Mais la pire esprit et déjà ça maman na faux esprit. Moi na yo. Eza za zoba zobo moni mutu te ya ba baby. Ba servi bakala lingara mami. Nani wana? Evi. Bakali ba lokai. Et là ba lokai evi. Oh boni boy chercher. Yuma akora ko affronter makambo te. Ya mami. Aza yuma te. Aza yuma te eza mutu ba baby sa ye. Omoni mutu se ba baby so ba longoli o mayele. Otikeno mulai lo kwa kizengi mayele na mutu ezate. So mutu normal ya mami. Biso nyonso to aka mitu. Mais mutu normal to tala ke o ngana Karine to zakate o eze su mambo Karine te ko mambo makila nanga. Bon mambo makila e boyo kasi ti ya solola na ba lashu si ba lashu ba finga mwana ayoka te. Eza ke mutu de aba loka etane ti mutu zo telingana na Suisse na midi baza na adresse zo vande pa bat. Akomola na salon ba masana ye. Walo kute. Omona mutu 17 ans na poto. Akende ki sasa na visa nini mukande zate mwasi na ya confirmé azate Bakati ote mami. de là non j'ai non idée qui m'a assez retrouvé na bana 4 maman. Awa na même live esika zo finga Evi Kikuli. Mama bango ye On ne komata. peut pas se laisser. Boyoka. Tokoki kondimate Satan. Même live oyo Karine azo finga Evi. Bakali azo finga Evi Kizengi. Géraldine azo finga Evi. Mama bango na même live ayo kote ya bato. On ne peut pas se laisser. Tokoki kondimate Satan a détruire biso. Nous connaissons que période où toza nango biso toza na kati na bénédiction. Toza kokende na kati na gloire na Nzambe, oui ou non? Je vous demande oui ou non? Oui maman. Maintenant le diable il est risé. Le diable il est risé. Na Jean 10 tanga nanu balobini. On dit Mama yo te ba fi ya rando. le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je ne suis venu afin que les brebis ayant la Tanga vie nano. et lesquels soient dans l'abondance. On a na live na même live ba fi ba utuko finga. Amen. Balobi le voleur, l'ennemi le diable. Assis à mon bénédiction mes bien-aimés. Il vient maintenant pour dérober, détruire. Mama yo kote na live basika ba finga. Hein? Mais oui, comment vous dites que la Satan a zo ya kokota boza komona? Satan nango nani Moi, je ne peux magali pas accepter ça. Tozonga na sima. Abi, moi je ne peux pas accepter ça. Hein? Mais oui, comment vous dites que la Satan a zo ya kokota boza komona? Moi, je ne peux pas accepter ça. Charlotte, bébé na Charlotte. Hein? Ma Charlotte. Tale longe lemba nyama. Mama ya ndoki oyo. Mama oyo ya ndumba oyo mama longola 17 zemi. Yo mama oyo kasoni te yo. Ozo akote ya mwana na ote ndoki ya mama oyo. Ton mwana no. Donc mama oyo kumatna leva GG. Oyo kopesa batu conseil. Oyo bi mama opena lukaka ba finge. Nandenga mabete.
mama oyo alukaka bafinga epenja mwana na auti kofinga evi kikuli éducation zoka koteya mwana na kati ya ndako te soit zokoma pasteur mwana na ozoka koteya ete strong merci ozoka koteya mwana na ote éduquer nanu mwana na yo mwana aza sans éducation Karine Mokonji andoki ana misala mabe yo soi-disant yo oteyaka mama changer no Karine ti muko Karine ko changer biso nyonso to en tout cas nza mama Charlotte aza makasi mama siko ndenge nini mwana na omoko koka ko éduquer ete oza wana pembeni ya Karine Mokonji soko match eza pona Karine muta match so na leva GG sikoyo oza kono zolanda ba fingi evie finga mi ba fingi mama keni mpiana na meme live oza wana aletango siso bibakanga ba porte diable azobunisa Karine po Karine ana lipamboli bofungola ba porte te nana azofungola ba porte soki eza ye moko mwana oya ndokito utokozona ndako nganga bandeko ngai na okata live na kolalisa bana na ozonga na ngai lisusu nazozonga lisu bandeko totika sijo boete mama oyo aza ndoki bandeko bana mama oyo aza na misala mabe merci TikTok mama oyo aza sorcière aza na kindoki ya makasi ma Charlotte nandimi ke makambo nyonso Karine asalaka mama oyo mutu anvutaka ye parce que est-ce que si bomona mama ya boye donc mama oyo makambo nyonso oyo Karine asalaka mama amona kaka biso bandoki mwana babundisaka kaka babundisaka Karine ma Charlotte andimaka mabe ya Karine te Karine akoko koko finga bat na réseaux sociaux pona ma Charlotte bandoki mtu babundisa Karine. On ne peut pas se laisser. Tala. Tokoki kondimate Satan a détruire biso. Nous connaissons que période auto. Tokoki kondimate Satan a détruire biso. Donc pona mama ya Karine batu nyonso na réseaux sociaux bayaka kaka kobundisa bango. Na biso nyonso tosa ba live na ba magali batu nyonso réseaux sociaux baza bandoki via Karine. Donc pona mama yo mwana na za sainte ye pas za sainte donc bango bayebi lisumu te. Tolanda na oka. On ne peut pas se laisser. Tokoki kondimate Satan a détruire biso. Nous connaissons que période tozana ngo biso tozana kati na bénédiction. Toza ko kende na kati na gloire na Nzambe, oui ou non? Je vous demande, oui ou non? Oui, maman. Maintenant, le diable, il est risé. Le diable, il est risé. Les gens disent. Le diable, il est risé. Ma Charlotte, noya. Noya, ma Charlotte. Ma Charlotte, nazoya. Kobanga na ote. Nazoya, mama. Noya. Hein? Bongisa téléphone bien, poto yoka yo bien bébé, au son kitoko. Yoka na ebiso. Ezana mutu mona Canada. Oba monta kambu. Karine oui, akota hôpital. Te papa mi ekutu te, mutu na salela ke na YouTube na kotanga kombo te. Mi atemo. Ba ka muta mukuse. O mi atemo. Montage nyonso. Mi atemo. Karine ba yebi batakwati ba yebi zela yaya. Karine ndenge ezawana azalaka vraiment na hernie na cancer ya venger et compliqué cancer ya col ya utérus. Bota côté partagé. Nani Kimbangu yo mutosoloba bazokanga micro nana okange micro te modérateur aza te na okange micro te loba ngala koki ko intervenir. oui loba bota pote partager au maximum zela nanu ndeko na biso osisa koloba ndeko za koloba avant Kimbangu bon ngala eli osisa koloba te mama nga ana kitina nga mpona ngai likambo oyo susi ezalaki ka peuple congolais a comprendre oyo mpe alingi kocomprendre a comprendre oyo mpe alingi na ye te otikali na position na yo wana mpona libela biso na mokili topesaka bana te biso surtout nzambe moto apesaka biso bana
Alors, ceux qui abîment na problème na ye, oh, ils ont empêché que bota, ils ont un problème na bisoté, azape muta libosoté, azape muta soukate. Cimetière pe kabwani te ba oh ba bota na ba bota te. Ezali kamunga ponanga. Na kanisa ki karoza courage à s'excuser auprès des peuples congolais et puis li kamango pe esila nango. Ceux qui asali na yango te comme problème na ye moko mama Ornella, na ke na ngai na ke kokota makam na ngai ya mboka nde na misala kokota makam na ngai ya mboka. Po oye komi nango buzoba. Nga na suksi na nga wana ba poko malamu na bino surtout. Merci. Merci beaucoup vraiment pour na point de vue là. Merci beaucoup na contribution là. Bisous bisous mon amour. Je suis Loba. Voilà. Oui, Loba. Kimbangu, bravo. Maman Elbel Oyakei a qui presque kakana ba propos nangai. Ngana zoloba na bino que Karine est malade. C'est pas le fait que bisota ba mwindo. On banalise tout. On banalise nous. Karine, c'est une dame qui aime la victoire. Et quand sa victoire est menacée, les pervers narcissiques, comme méchante. Vous l'avez vu, elle est montée dans toutes les panels pour insulter. Elle était devenue agressive. Parce que son royaume était en train de tomber. Son royaume qui est en train de la faire tomber, c'est Magali. C'est Magali. Malgré, il y a son peuple qui est là. Parce qu'un pervers narcissique aime la gloire, aime dominer. Et ça ment beaucoup. Mais maman, allez-y sur Google, demandez qu'est-ce qui est un pervers narcissique. Ça ment beaucoup. Ana lokuta alina kayala na en prise, il y a bateau. Même nos hommes, il y en a des pervers narcissiques qui mentent dans les couples. Et quand je vois Karine, et quand je vois l'histoire de Magali, cette histoire avait commencé il y a longtemps. On avait abandonné ça. Mais Magali a kangiye na kingo oyozoloba. Ozoyoka kingo. Et je vois Magali, quand je l'entends, j'analyse. J'ai une tête. Les Chinoises là ne vous occupez plus d'eux. Ces Chinois sont dans l'emprise de Karine. Bon, moi, surtout. Mami. Quand elle donc, c'est là où je vous dis qu'elle est malade, c'est un pervers narcissique. La dame, la maman de Millet, elle est méchante comme maman. Même si elle est la marraine. Au moins, on va exposer Kaye. Elle fait rien parce qu'elle avait pris l'argent. Je suis en train d'écrire partout chez Magali. Les assistants sociaux qui vont débloquer cette histoire. Un enfant en détresse. C'est ça. Et surtout quand elle dit, la petite, appelle maman, elle dit non. Ah, tu veux mamie? On voit tout ça là. Les actes de naissance, nous tous, on a accouché en Europe. Ça se passe pas comme ça. On n'a jamais vu un acte de naissance avec photo. Impossible. Tu nous dis que tu as accouché en 2022. Vérification faite. L'hôpital avait été fermé en 2019. Ça, c'est elle-même qui poste. C'est Karine qui met ses actes, qui envoie. Donc, il faut être fanatique. Quand on dit fanatique, c'est une maladie. On n'est plus dans la réalité, je crois, que de la vie courante. Karine, elle est malade. La maman de Millet est enceinte. Elle est en train de stimuler aussi une grossesse. Elle est malade. Et à la fin, si vous jouez avec ça, quand elle s'accroche à Henrietta Millet, où les deux vont mourir. Cette histoire, ça finit toujours comme ça. Ça finit toujours. Parce que c'est l'amour qu'elle donne. Dans sa tête, elle se dit que c'est sa fille. Elle n'est plus, oh nounou, auto jouer kaka scène, bah si maman bon, non. Et à la fin, ça peut mal tourner. Arrêtons avec tout ça là. Nous tous, on est en Europe, on booking beaucoup, on regarde plein de choses, on regarde des films. Regardez cette dame-là qui est malade en face de vous. Merde, bon sang. Ah c'est ça, et moi, finga à moi, non, ma belle. Mais c'est quoi ça? C'est une malade en face de vous.
Bon, moi, moi, si à Zéni. Et les Chinoises, là, elles sont foutues, ces dames-là. Elles ne peuvent plus rien faire. Parce qu'elles sont dans l'emprise de leur pervers narcissique. Moi, je souhaite que Magali va jusqu'à la fin. C'est ça. Parce que combien de bazemi, bana misusu, wapi banango, combien de bazemi. Ah ben oui. Bah, imagination. Ce sont des analyses, réfléchissons les mamans. Des imaginations. Toi, quoi apprendre ma camoué belé na bamboko biso toi outil Afrique. Toi apprendre mingi. Ngana landa Karina. Ngana landa Karine. Karine balingi était bateau au monde na kazua. Mais j'ai suivi la personne. Bon, j'ai dit non, cette dame-là. Au TikTok, j'ai pas de réseau, je sais pas pourquoi. Quand je suis de... Non, tonton, ma chérie. J'ai dit non, la dame a un problème. Je l'ai suivi, moi, Karine. Et moi, je vous suis, vous tous, hein. Ornella, j'avais vu qu'il y a quelque chose dans la tête. Hein? Et Magali, ce qu'elle fait, bravo. Magali est en train de cogner. Malgré eux, ils cherchent à embrouiller. Un pervers narcissique devient méchant ou méchante quand on touche à son royaume. À Findi Baken, tout ça là, comment maintenir ma panel, surtout. C'est une malade. Une personne qui vient nous dire que péridurale, une malade. Vraiment. C'est la acte de naissance. Une malade qui cherche à se défendre. Donc fais attention avec tout ça là, mes sœurs. Bolingi Karine, mais bon, ça y est, conseil. Na mona na direct na ye ceux qui ba mamba le équipe na moi donc elle a l'emprise à ses adeptes. Mais moi j'ai vu il y a des moments elle a l'emprise sur ces dames là. Elle est malade, c'est une pervers narcissique. Soignez-la, ceux que tu soigner Karine. Donc nous tous, qu'on la soutienne plus dans sa bêtise. On a bêtise à Zosala. Mais maman de la petite là, elle va être convoquée. C'est pour ça que je disais qu'il faut taper sur les assistants sociaux. C'est les assistants sociaux qui vont stimuler cette histoire. Un enfant en détresse. Même maman wana même maman botamwana wana soki a marraine soki a nini. Donc tu voyais pas ces vidéos c'est un enfant en détresse. Cette petite fait peur, non pas fait peur, fait pitié. Appelle maman. Ah, on appelle mamie. Même si vous voulez jouer avec la vie des gens, pas un enfant, une innocente. La maman est fautive. Karine est fautive. Deux malades qui se sont rencontrés. Et les Chinoises qui sont là pour donner l'argent. Pour donner l'argent. Pour financer la maman. À laisser son enfant à faire des films que Karine fait avec son enfant. Et les Chinois qui financent tout ça là. C'est des malades. Un réseau de fous, des malades. Merci, je descends. Merci beaucoup, mon cœur. Bisous, mon amour. Merci pour ta contribution. Nana Linga Loba. D'accord, Loba un peu. Loba. D'accord, Loba Mouké. Nangina Loba, bonsoir tout le monde. Dans le bibo, il n'y a même pas se fatiguer. Il n'y a pas se fatiguer. Il y a maga à l'obi qui ma salle hystérique et hystérectomie totale. C'est-à-dire que l'ongola nion surtout, Rome, par exemple, trompe, ovaire, ovule. À moins que, ceux qui comme baloba qui kazan un cancer, coquet colongola, ovule, quelques ovules, préserver, congéler, pour n'a plus tard sur alinga bota à coquille qu'on ça l'appelle à mère porteuse. Mais c'est pas dans tous les pays qui est mère porteuse bazalaka. Et en plus il faut mukanda nambongo. Il faut savoir que même ce qu'on a mukanda té, ça fait partie du serment de l'Hippocrate. On est obligé de te soigner. En France, à Tamutoa na mukanda té, on a droit à CMI. Bato CMI, ça la rappelle, PMA, in vitro, FIV. C'est pas interdit. Mais il y a un long processus et c'est pas dans tous les hôpitaux
qu'on accepte ça. Parce que mais déjà, c'est des... en France, qui s'appelle ma mère porteuse. Que tu as le droit, même si tu n'as pas les papiers, na CMU. Na CMU, quand on te reconnaît, on a droit à CMU pendant un temps, tu peux enclencher ça. Oui, tu peux. Mais c'est des longs processus et c'est pas tous les hôpitaux qui acceptent ça. Camarade de mon copain, abota de bana. Ma chérie, attends, la camarade de moi abota de bana. Akana poto abota de bana. Il y a kitoko ya pasi. Mais après tant avec kobela maladi moko la katika wana itungisa kiye balongola ke nyonso donc akobota le mais oui, parce que Asali hystérectomie totale. Allez voir un peu Google les appels surtout. Surtout c'est impossible Kabota, impossible. Parce que moi na Arovanda wapi. Moi comment ça va se former le cordon ombilical? Qu'est-ce qui va relier? Il n'y a rien qui relie. Donc c'est impossible que Azala et Azanazem, c'est impossible. Une fois qu'on a fait hystérectomie totale, à moins que Eza témoignage Nzambi ya ba Congolais wana ne ba kosa bato na ba preuve à l'appui automobile na ba preuve idée à bon, deuxièmement, on part dans la supposition que Abota. Bon, ce qui a qui n'a pas ni bodeka kuna na Belgique, na France tout ça la déclaration avant son mouvement na Zemi au Kenya Amérique pendant ça la déjà reconnaissance. Déclaration de reconnaissance, après déclaration de grossesse que tu envoies à la CAF. Le papier là que la mairie te donne, c'est ça qui t'ouvre le droit à la CAF. Dedans, où tu déclares le papa, ou tu déclares pas le papa, c'est à toi de voir parce que il faut qu'il y ait mukanda. Il faut qu'il y ait mukanda, papa qui est na mukanda. Ataku tazana moi récépissé il y a 2 semaines. Une fois qu'il y a na mairie, na moi il faut azalape na mukanda. En tout cas, il faut na mukanda. En règle, même si les ans il y a 6 mois, il faut quand même aux années locaux et prouver que voilà que tu peux éviter quelque chose. Voilà. Donc on a évité bien la Belgique et les Candés. À partir de ça, c'est ça qui fait que tant on a un certificat d'accouchement, acte de naissance, voilà, normalement, c'est la maternité qui te donne. Maintenant, il y a même des maternités qui envoient directement à l'état civil. L'état civil, après, avec le carnet de santé de l'enfant et ta carte d'identité, aucun la mairie, bimi c'est les binômes, livret de famille, hein? Livret de famille, non? Livret de famille, place Bankoma. Livret de famille, mairie, nous t'appelle Sarah. Voilà, livret des familles, place marqué acte de naissance, moi dans Liboso, par exemple, des sabots moi Liboso, comme mère, père, comme nationalité, comme papa botama, telle date, maman boye, moi na botama boye, binomi balé bo signé caché wana, numéro wana ya acte de naissance et suivre yo toute la vie. Écoute, et ça logique, aucun acte de naissance ne peut avoir la photo, parce que acte de naissance, tu évolues. Comment va compter photo à bébé dans acte de naissance? C'est un acte de naissance on a 50 ans. Qui te dit que le bébé là que tu as là, c'est toi? Et de nos jours, comment changer ma sexe? Le long naza moi si lobi na komi mobile. Comment tu vas savoir? Vous comprenez? Donc azalo kuta fi wana azalo kuta moi c'est une menteuse. Moi na wana aza peut-être marraine. Aza peut-être moi dis à sala qui de façon illicite. Donc à ça traite des enfants, c'est très grave. Yemoko na bozo makamaloba kona ndeti ba blague. Omoni alo abeta ki histoire que voilà, ngana zwa mwana batu baza complice. Alobi na bino de vérité, faut ko landela ba propos wana parce que tanga ki batona il faut tout ça bango na miniature. Ti ba ko baye, il faut ko attaquer bango psychologiquement. Comment elle s'appelle? Karine, elle souffre de ce qu'on appelle des délires de grossesse. C'est un cas vraiment de psychiatrie. Vraiment, il faut que la psychiatrie, on l'interne directement en SPRDR, directement même SPDT ou en c'est-à-dire par tiers, quoi, que Dieu est vraiment commis, ils sont aquí en France, tu auras tout ça dans la psychiatrie. Parce qu'elle est folle, elle est dans le déni. Tu as le déni de grossesse. Parce que nous avons le déni de grossesse.
grossesse aza na grossesse mais ye aza atikala kozwaze muté elle suppose et tu sais tellement qu'elle est dedans a commencé à la signe à ma grossesse tu vois genre j'ai mal au ventre abandi kolia pe manga abandi ko cracher or eza eloko eza kuna na katite en fait elle n'a jamais assimilé ni accepté que balongo na ba trompe donc pour na ene fi wana lekaki wana effectivement mwana wana rose ndeti like akomisa mwana na ye donc akoki koboma mwana na parce que soki bolongo ne mwana na akoki komiboma bomi pe mwana na parce que mpona mwana na akomi ya ye aza possession na ye akomisa eloko ya mito akomisa yango réalité aza malade. Moi vraiment Aza malade donc il est vraiment Aza malade il faut qu'on alterne vraiment donc maman na yo surtout en France surtout tina on est en France on est en France donc qu'on alterner partir on a vraiment un diagnostic ba ngai ba binisa wana nga vraiment ya on est là ya magaboti kaete fi wana a bebisa poto c'est une monteuse binomo bimingo mituna raté bola mu 44h du matin na ke osana butu mais après ce qui a bengi binomo te ma moto on trouvait ça normal motema moto pona kopesa mbongo pa mutu moko boye afinga kabino arabesa kabino alala ba pongi na ye wana na ba pyjama changa na ndako soki asomba ndako pa asomba te aboni boyeko bombe ma likolo vraiment nga na olanda bino tous les jours merci. Ok, merci beaucoup ma chérie pour la contribution. Bisous mon cœur. Nani follow basikoyo? Nani faloba la femme sur le micro Nina wana banda bandaki okanga micro te en plus bato wana ba signala ba live likolo so raza chinois biloko chine umela te ato wana posa nete so loba ta kiti. Allô? Oui. Yeah. Nazaranga chinoise te. Nazaranga chinoise te. Juste Kolobaka, je suis chinoise, ça m'importe peu d'être chinoise. Je suis juste le réseau sociaux pour se distraire. Point barre. Ok? Donc, il y a un qui peut se distraire. Non, réseaux sociaux chinois, la chinoise est fout en gagné. Je m'en bats les chinoises, c'est quoi chinoise? Je suis une personne comme tout autre. Chinois, c'est quoi chinoise? Mais quand c'est yo pour se distraire, c'est quoi là-bas? Yo m'a qui pour se distraire ou bien m'a qui pour la distraction? Yeah. Pour moi, distraction pour les au besoin on a point de vue dans les alliés que arrêtons un peu de distraction la maman. Arrêtons un peu, fout un peu de trop. On a côté le mouté maintenant le bas fait un peu de trop. Too much. Mais attends, too much de quoi? on dirait yoka te akanisa comme yoka akanisa comme mundele kaka ya mérité to ba brut yoka je suis monté la distance. Vous faites un peu de trop là, hein? Vous faites un peu de trop là, vous avez comme le cas ça va pas là, le va normal. Ok? Maman Ornella, Banera Palium Wabio, Banera Palium Wabi, Natindela, et puis Kula Mela Bangu, Zana le bana moi likambu moko, nangina le baga likambu ya makambu ya mutuel. Maman Ornella, bonsoir tata. Nazara la Belgique, na bébé te nama. Lokola na kingo ngala te mpaka penja na la Belgique
nayokaki mama na mataki alobi yopesa ezela nano yopesa koza sensible parce que basolo bano bebe na ndenge ya normal non chéri ne t'en fais pas tatala nga nalinga koka ndenge omemanga bébé oui maman chérie vous devenez sensible on peut vous dire quoi que ce soit ça c'est quoi ça tata komela nalobi naokaki mona mataki alobi yaya azalaka na Brenale eza province moko ya biso ya Bruxelles awa na capitale il faut ozwa train po comme na Brenale ke aza na mutuelle ya mobali na ye ngale nayaka Belgique na ye nabwaki ngunda na nga makambo tulere simbi assistance sociale na ngai aloba na nga alobi il faut kende koluka mutuelle Nepte soki batu baza bazolanda nga il faut kende koluka mutuelle nga tuni bazolanda yo mama tuni mutuelle pona nini alobi mutuelle mama opela tozolanda ete me tozoyoka ye merci mama merci kimbangu nalinga koka bongo ta kimbangu to kimbangu te alobi faut que koluka mutuelle nga tuni mutuelle c'est quoi alobi mutuelle ezali soko ke hôpital ofutaka mingi te po l'état pe kobanda kobakisela yo neti ngai nakana nga nazalaki isolé nakana nga naza